Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi Epenge Fofana na se retrouver na Mbudi. Alobaka toujours au tout au salaka suivi nango. Na se retrouver awa na Mbudi. Pour comprendre l'émission qui est dans a bana mike baza. Na se retrouver na Ophelina ya maman Viviane. Maman moko oyo. Ce n'est pas dit que ceux qui opèrent de lokolo. Ceux qui opèrent de mukongo na yo, les mutu peut-être ekufi. Opère de liso na yo, mais bongo na yo ezo sala. Na talisa kibino. Azalaki victime. Na se retrouva awa ndenge nini. Mama oyo. Na musala na yene nga salaka. Bano tu bozo mona awa. Bazana ba para. Mais arrivera là mususu ba boaki mwana. Ba bougumeste ba toujours kobenga maman Viviane ko opesa e mwana. Mais que ça l'a suivi, ils ont passé. Même le gouverneur de la ville, Atira Okoma na Mbudite, Atira Okoma na Munga Fulate, mais Sengeli a se retrouvé awa. Même à une bonne hôtel de ville, aller ici bana oyo. Na banzi ke bako kangaye, mais ceux qui ba sambisie alobi ke aller ici bana oyo. Et que ça la bonheur à Congo. Les musu ba distinguer permet d'un bazana 4. Ba président de la République bazana 4. Ba journaliste lokola nga pe bazana kati awa. Même ba to ba osala lobby droit, to ba kokoma ba juge, to ba kokoma ba professeur, to ba pasteur, to ba mamelo. Mais sali passe na se retrouva awa. Conteneur oyo mama oyo asala ngote. Elongo na bato bazana kati ya mboka Italie. Moto aza abengami penda Italie. Italie aza muluba te. Italie aza chinois te, aza libanais te. Mais baza touché. Ya komona musala mama wa salaka. Asalaka musala na ye. Aza na kati ya fondation. Lupango eza ya ye. Eza lupango na ye moko ya mutute. Acheli pona bana oyo. Mais azali na kati ya ngana bengi yango eza escroquerie. Parce que tango muto azui peut-être mbongo. Tango muto abike akopesa elamba lobi. Apesi yango te. Na yeko koma awa, ye mwa ko expliquer biso après combien de temps. Bino moko bokolanda lisolo, nde bokoloba. Nani asali mabe, to nani asali bolamu. Après to yeko mona conteneur à travers koleka na ye na émission na kolela na ye, conteneur ye komona. Après lelo to yeko se retrouver que notre laksa bino conteneur ango eza ya koteka biloko to eza penda ba kolo nango baza. To biloko aloba ki eza ya bana. Ba bénéficiera to ba bénéficiera ti yango na zongaki pona tesa bino pona lakaki bino keno na kozonga lisusu a pena esaki keno conteneur e komona mama nanga mbote Fofana na lingi penda otala liboso mukumba o nyoso Nzambe nda pesa yo na koma awa na ebisa o keno kolemba ti lelo oyi koloba nini to nini oko présenter bato na to komi wapi. D'abord kombo na yo. Bon, kombo na nga mama Viviane. Na gangaki parce que ma ekota nga na motema na lobaki Fofana. Pona problème ya conteneur oyo. Ngai na sina sali 20 ans na musala nga na sala. Eza pe mbali boso te na sala conteneur. Mais ya mbalo yo penza naza mama mukolo me na leli Fofana lokwa mwana muke. Nazo biseke na omo na ngolo kwa ndoto. Eza moko teme mibale. Alors na sepeli boso pona ko remercier na Fofana ndenga zongeli biso lisusu awa et puis na be fort nyonso asali penza nazolo ba solo pona ko tungisaka mwana bato ko tungisaka matadi e bokomi na niveau nini eza ndenge nini tout ça asali be fort ebele na ndimi yango biso moko pe tobundi parce que to banaye komona après koleka na ngai na télévision na Fofana un mois lisusu elekaki donc conteneur ezobimate donc te ko ebaki mbongo bapesa na bango te soki pe to suka ndenge nini donc mutu ngana déclarant ezaki fautinité mbongo ekomaka nango te mbongo wana biso to futaka depuis le 10 eko koma eko bimande les 5 ya jour bana bazozonga na classe. Donc, ba projet na biso nyonso na makamyo to salaki ekotaki mai.
puisque tozalaki obligé tosomba susu bakaye tosomba basak biloko nyonso tokoki kozala nango na bamatela bana bake interna bamosusu baza te bakendeki donc moya kozela ezalaki te tobundi ka ndenge wana bolingo tozala nango na bana na biso ezali ka neti mwana na yo moko ozwi mbongo na salaire bayibi yo kosala nini oke obandi olukaluka lisusu ndenge nini osala parce que mwana ifo atanga kaka ndenge mpe kaka nasalaki bana bazonga na interna parce que nakondima teke bazala victime ya méchanceté ya bato nde bana biso bazongaki alors nakobundabunda ya biso kobundabunda ya Fofana na batelefone suka nango conteneur yango eye ekomeli biso ekomaki na butu tobimisi yango lelo mais ya liboso napesi merci na Nzambe ke oyo bango basepelaki kotikela biso tozwa po bana bamona tozwi mais par rapport ya ndenge tozwi conteneur na biso ezaki bongo te nga nasali conteneur te mais koya nanga même awa nazali kobenga parce que nga navanda na Italie botie nini pona yeba biloko boni banini boni ndenge nini tala biloko ndenge ezalaki monde bazali kosalela kosomba et puis omoni bamindeli wala mibali bango nde mutu basali ba conteneur na ba camarade na bango wana bazosala bazobongisa ale oyo omoni wana bakendaki na ba supermarché bazosomba banini tout ça donc okomona oyo na bana yebiso wana ba genre ba ezeter o bino bomoni wana ya ba boîte na rouge wana ata moko ekomite omoni yango na kati ya chariot ba biloko ngo nyonso tu yango omoni ba fromage na ba farine omoni ba glacière ndenge oyo ba silisi ndenge ezalaki wana et puis ba carton ozomona ba dessiner etabe wana omoni wana biso to salaki biloko wana nyonso na ba carton ezaki plus de 20 cartons donc ndenge bango basalelaki ya ba biloko wana ozomona 20 cartons ya banini ya bitabe wana donc na ba ya ba pasta nde bachaki ba carton mwa milai mususu mais la ya biloko wana mike donc ba mitela bani bachaki wana ba carton wana ya ba bitabe c'est que bazwaki yango pela ba carton bakenango yango lo moni ke batikeli biso te ba carton bazwaki bakenango mais emonani batemwe bango mo bazawa na yeseki Fofana ifo koma na tongo omona ndenge bazobanda kokitisela yo moko mona azaki na likolo donc tobimisi ba valise ya vide tobimisi ba glacière ya vide alors ye moko pe amoni na misu na ye ke tango batikili biso de glacière ekangama tango tofongoli yango amoni biloko na kati alors yibi biloko bakolo nango bazwi ndenge yo bango basepelaki bazwi ngai naza makambo mingi koloba te donc parce que ndenge naza bwe motema na ngai eza na mawa makasi eya na mawa makasi mpona kotala comportement ya bandeko na biso po biloko na biso oyo ezaki destiné na bana bayibi yango na barwande te Fofana bayibi yango nayebi te soki nakoloba nani non olobaki ke non entrée scolaire conteneur ya obongisaki po selo bato bacharge batiaki bamousse batie basak ya bana batie bastylo batie bakaye batie baformange baspaghetti parce que olobaki ke non ntango beyaka bana toliaka na bango spaghetti eloko ya liboso ezalaka spaghetti babonbon babiskuit 2 sachets ya babiskuit tomoni ebimi eza place wana bas mibale yango wana tomoni ebimi mais basachet wana bayebisaki nga babonbon wana ezalaki carton mobimba ya munene kaka babonbon carton ya babiskuit opesanga babiskuit yango oyo tozalaki na carton mobimba oyo nde ebimi ya babonbon ya bana babiskuit yango oyo oyo bakolo nango batikeli bango donc sans koloba bakaye ko ngai nde naza ana minute oyo na ndimi te toza même na 20 kaye alors eza mawa boko comprendre vraiment nini nakoyoka mawa na motema eza biloko moko ngai naye na yesi Fofana nakoyebisa ngo na bakamaradi na ngai te oyo basungaka ngai na mosala oyo nasalaka baitalien parce que soki ngai nake koyebisa bango ke mboka wana miyibi biloko nyonso botindaka bana bayibaka yango basilisilaka yango na port kuna na onatra alors bakopesa lisusu te
eloko lisusu donc namoni kaka ba surprise namoni biloko oyo ozomona oyo papa Fofana oyo bozomona boye eza chaussure orthopédique oyo ya bana mike donc bana oyo biso toswanyaka awa nasi bolandaki ba pied beau ba pied plat bato bayeli kasi ba konzi balandaki émission oyo yosko za mukolo domaine expliquer biso que non na Monica Ketch donc etretaka esalaka nini etretaka donc neti ba orthopédiste ba ko comprendre ngo mwana oyo azalaka za abotami za na makolo plat donc au moins il faut le koleza neti moi mona katikati awa esa neti kota ezaka plat basaka na ba difficulté ba mususu akota mama ko ya pamba ba nini to soanyaka ko kolezo fanda na mabele ngai na disenga na ngai biloko oyo Fofana na senga kango ebele eyaka awa bana nga bayebi tale ebele donc bakangaki yango basalaki yango ezali domoko ya batu ya Bologne bapesa kanga babiloko oyo ngai na kolata ngote nini te tote kaka yango te soki mwana ye awa oui na ça na pied beau pied plat ndeto kopesa bango soki bamoni ketchi oyo esika bayibeli ba ketchi oyo bamoni ka ndeza kitoko boye bake balatisa bana na bango malam bango nde bazokanisa boye non eza ba chaussure orthopédique donc obiso tosalelaka kuna okoluka na kisasa okozwa te ou bien faut que ça na Willery na ça si bango bakosomba banini tout ça basalisi mais oyo eza ba original biso zaka nango depuis 20 ans na sala kango na tekaka te soki ka baye na ebisi otobe tala azana magasin na ye kuna na coin na ete soko filma yango esika ndeto koti sakango kuna ye moko akoti atali ndenge ezokendele tout ça zui ala timwana bapanzi yango na ebite po ani batiki oyo ndambo batiki soki pe bake kolia soki pe bazana besoin nango nzambe ye moko ayebi alors babiloko musu toza nango awa ozomona biloko mebele ozaki na kati eza babiloko moko orthopédique nyonso eza orthopédique bango batu basalaki bayebisinga ke basalaki to pesa ko fele pona Willery kuna na tukenda ko soma na mona mboki biso awa eza ofele soki mutaza na parce que na bengisa kango justement pona ko aider moni parce que na yebi passe nga naza handicapé donc na yebi pasi ya kozala na condition oyo pesa ka bato ofele awa na mbudi ofele awa yo pe Fofana bando sali émission oyo ndengo salelaki yango awa batondi kotonda lisusu wana ngaki deja na yebi so donc tozoko zwa bango ekomi su mutu pasi makasi kole donc biso mais lokola eza musala ezali vocation na ça omoni oyo coussin oyo eza coussin orthopédique pour paraplégique ou tétraplégique donc gabiloko nyonso Fofana ba maman na bazana ba problème na bandaku moi lingala olobi mwana na moto atanga mais pour expliquer ponga na bimo ba domaine otango to koti yango coussin oyo ngana moni okabya te mutako tia na vélo to akotia na mutuka na chauffeur coussin oyo eza ko tia na vélo te donc ndenge eza boye même nga moko nde na vanti so nazangi coussin oyo na banokoza na ba escar ba escar eza ba pota oyo ebimaka na mutu azo vanda azo wumela alors coussin oyo ezali anti escar kaka ndenge omoni yango boye 350 euros mais ngai lokola na zaka na 350 euros bato somba kango o biso to somba kate parce que biso za na mboka kuna bayebi pasi ya mutu il faut ko alléger pasi tozwaka bapesa ka biso yango donc l'état apesaka parce que yebi ke awa na moni kaka mibale mais ngai ba coussin o nazwaki yango 4 pourquoi na kenai ko senga ngo na camarade na ngai ndeko na ye azaka paratétraplégique akufaki na ye atikaki ba biloko yo abimisi apesi ngai awa nga na moni yango ekomeli biso mibale papa ekomi kaka mibale soki pe bango bakanisi yango ezali coussin ya kotia na fauteuil ba chauffeur tang mususu amoni yango du ndenge eza boye ke coussin oyo eza bien ayeba ke na likolo nzamba moni ye ke eza mabe parce que mutu aza na besoin coussin oyo na minute nde toloba nga te na kosalela coussin oyo parce que nga naza na coussin na nga soki ebebi bakopesa ngai nga na yaki nango mpona pesa ba oyo bakozwa chance
ya kozwa coussin oyo donc ou bien un tétraplégique elingi eloba nini ndenge Fofana otuninga elakisi ke obotami bien oza no bien obibi kaka oke wenzi batuti yo alors soki batutanga bakotuta ozwi fracture ya colonne vertébrale eza na C Fofana bakota C okomi paraplégique so ezwi yo awa okomi tétraplégique c'est-à-dire na maboko ezosala te tout ça bona boye alors mutu oyo bazovandisa ye ndenge wana il faut kaka avandaka na coussin oyo soki avande na coussin ya boye te 3 mois ebele bapote bandi kobima bastation kaka ndenge ezalaka wana ti mutu akokufa omoni alors yango nangi nalobaki so bozomona bacontener na biso nalobaki yango bafongola bacontener na biso te eza bacontener babwakaka boye bayebi nga nayebani makasi bandeko soki nga nalobi ke lelo oyo toza kokosala contener okomona mutu azoya kune alongwe na mwa ye na mwa mutuka na ye mi eloko mibale misatu atie na kati ndakisanenge mwana azolia biscuit boy bafongola yango tie kuna normalement nga nayebi ke baza na barada soyo babiloko nini basalaka nango bakamera po bamona eloko eza na kati ya contener soki eza nango eloko moko eza dangereux te babimisa contener po soki bazofongola yango contener eke responsable moko ya fondation aza te bakosilisa biloko wana ozomona epe yango wana esalami yango esalami Fofana nalingi na expliquer mukie bandeko ntango contener emonani nakoremercie mwana mboka Morgan oyo aza déclara moto mpenza asungi biso pourquoi nalobi keno asali musala na ye déclara musala na ye eza kokoma na port kosilisa mambo ti on entra eza service ya l'état congolais. C'est ça que moi je me rappelle biso oyo tonyokomi tomeli bagaz potango bato on entra bazoya et pas honorable Eliezer qui concerne salaire parce que baza baja à l'état ndeko Eliezer aza député national nde a défendaka on entra mais sali soni ya koloba keno conteneur oyo bokomona télévision eza radio ti arrivé ya mona mboka Morgan comme déclarant ya maman bafongoli conteneur bokomona ba biscuit bokomona ba stylo bokomona ba spaghetti ba glaceur oyo est-ce que mutu pena parti à Italie à côté à plus de 40 glaceurs polele to a juste sani penda ali bende atina kata glaceur ba contrôler ya tremi comme déclarant ba photo ya biloko oyo motakangi eza déclarant bakangi conteneur mota sombi fongola eza on entra motakangi conteneur on entra tango basilisi conteneur ko bimanango eye awa bafongoli e ba biloko o déclarant monaki ezati bena moto ayibi biloko eza nani to biloko ebungi na maboko ya nani eza on entra ça dit nani directeur provincial ya on entra et directeur technique ya on entra eza soni ya komona makambo aboyi parce que ngai na bengi mona mboka Morgan na ebisie ba photo oyo tindela kinga parce que bo fongola ki conteneur bo kitisi biloko nyonso nde ba charger ya ebisinga boy clé oyo utaki Italie bato ba fongoli yango eza on entra parce qu'on entend na qualité ya ko contrôler tango a contrôler conteneur tena maboko ya on entra ngai tango na sisi makambo na ngai nyonso ba mikanda conteneur na katira toujours ya entrepôt ya on entra tango to sisi conteneur ebimi mbala moko eye bato bakangi fongola on entra maintenant maman oyo a réclamaki que no biloko eza na kati entrée scolaire to moni quelque sac ya bana nzamba sungi des glaceurs et monani to fongoli télévision eza radio te trésor zolozo image yango wana ya komona que non parmi ba glaceurs au biso to filmer tango bazokitisa biloko na conteneur biloko oyo emonani y compris maman yambaka ya mo ba visiteur oye bato bayaka me ba musicien na biso baya ko visiter bana ozomona maman zwaka même ba vin télévision italien azui télévision bakotia bana ta ba dessin animé bakotia bana ta ba alphabet carton oyo bokomona ndenge na filmer yango carton ya pamba mais batiki singa batiki télécommande
Oui, vas-y, mais Babylon Nyos a volé à Ban. Ma glacière Nyos et Yévi. Alors, Babylon Nyos a pas de Kéwa. Yévi, Batunde la Kibana. Ok, Bana Batala. Là, ma campo basali dans ma tête. Voilà. Qui fait ça? Qui est là? Télécommande. Et là-bas, bah, qui peut pas protéger la télévision. Et TV ça. C'est quoi, bah, na marota là. Hein? Mais ça va bloquer Sony. Ma campo basali aussi. Va vérifier que oui, donc il va vérifier, mais ils ont dit que non. Pour vérifier si madame joue donc on va non. Bah, na marota là. Fromage, notre Congolien. Nyos. Et comme il vide. Est-ce que tu as un tinda glacière à vide pour banda pototi out? Il faut nyos et zanablo na kati. Yo tena conteneur au frigo. Bacha nde lo na kati keza. Yo mama ndio babona na bambisi, baba tu On y bloque nyos là. Bloque à relier nyos to tchaka na kati. Azoto asani alibe ina tena gracière. Et ça mon roi. Au moins on va quel amant ça ça. Et ba tchaki. Asumali. Bimisanga basangisa on ekosangisa. Basangisa on ekosangisa. Est-ce que va vous arriver biloko? Ande. Si va comment il va me comprendre là haut. Sari bale. Le mandé un peu de franc, là il a mal. Regarde sincère. Le gonde kuinda onatra soltanto non sa l'émission per servizio Un po'. on est au fond de la biso yango na basilisi kofongola yango batiaki yango babengaki nga Ofandaka wapi? Coupe la chaleur.
Allez, viens ici. Allez, plus ici. Pas encore. Stéphane. Viens, viens. Quelqu'un d'autre passe. Restez ici, hein. Allez, on mange ici. Ici. Derrière maman ici. Tous ici. Oh, qui m'aime? Pas dans la histoire. Où est Jean? Ouais, bleu comme ça. Viens manger ici. Dani, viens avec les chaises ici. Assis-toi. Voilà la chaise, viens ici. Voilà la chaise, viens. Dani, viens ici. Allez, Passane, on va aller à la fleur déjà. On va ajouter. Maman belle, deux heures passane. Il y a demandé de manger, on va ajouter. Il y en a beaucoup. Merci pour les partenaires. C'est fini. Bana oyo bayaka kiné lundi, mercredi, vendredi. C'est gratuit. Les 0 à 12 ans, on le fait ça gratuitement à la fondation. Et bana mususu esengaka il faut ba correction. Il faut basa ba protège. Telaka nde bazo sa ba protège awa ya mabaya ya bona ko eza original et witi directement na Firenze na mboka Italie. Yango.
tosala conteneur te mpona commerce mais tosalaka yango mpona kopesa koide bana oyo baza na baproblème ya makolo ya bacorrection ndenge nyonso donc oyo ezala baoriginal on le donne ça gratuitement de 0 à 12 ans. Boyebisanga, est-ce que lelo tango même président azoloba keno mboka ekufa oya uti ko kotati malobi mboka déjà ekufa biso toye pona kotombola bato bazwa ngo kakosi alobi santé alobi asepelisi munoko baja ya l'état oyo bafutamaka mais lelo on entra oyo esengela sécuriser biloko ya fondation oya zo musana sérieux nyonso azo kitisa biloko na port ya l'état mais ndenge biloko na o lelo boye ebungi na port ori koloba nini na prison de la république ori koloba nini na fondation Mama Denise Nyakero ngai Fofana na yebi ke papa mokonzi alandaka na ye ayokaka donc nazana nga d'accord te ngai ndo omona ngona mutu mtazana ba logique na ye la liberté ya mutu na respecter ngo mais oya ngai ndengo tuni ngai mboka oyo ko ezate ke président il faut abongisa ngo ye moko ye kaka nde akoma PDG ya Onatra ye kaka nde akoma bourgmestre ye kaka nde akoma soki nani soki bozo lukele nini en tout cas soki congolais abongwa nte pasi ya mboko ekosila te batika chichie batika soki ba président nini yango bakoyaka lisusu na mboka oyo na basi na batika bango kinya eloko oyo nga na constate na mwa watana nga na yaka na pasi nga na zomona na musalo nga na zosala mukolo moko te président de la république amonisanga pasi ou bien akota na ba makamu na ngai oyo souffrance nga na zomona eza ba congolais donc congolais azwa conscient ka zoboma mboka na ye moko eloko nga na zoloba nde eza yango wana ozomona ye moko parce que biloko ezosala baosala eza biloko soni ngai nde naza boye soki na kei donc nde nazoloba ou bien nalobi yango nakoki koloba bibiseni ya kitoko nga na kosala na Italie pour na peuple congolais bibiseni le compteur l'état ne singla zo bana na charge et c'est bana o baza ba pipi de l'état si vous biso tozo luka to sunga bakola baza bana bakola eloko ba pesi bango eza ya bango moko comment yo mutu okozala ozala mwasi na bana na ozwaka salaire osalaka tout ça okende kofongolo yiba biloko ya bana mikie ba fromage ba nini tout ça ba chaki na kati na ba spaghetti boyibi on dirait boliaka te omoni ngai na bana na Italie bana na ngende ma bazoya spaghetti liaka na ngai yango te biloko wana batiela kango pona bana na linga na ngate so na zo voyager Fofana na memaka fufu. Moi je me rappelle biso on a des déserts sanctionner gutu moto ozo ateloko eza ya bana o eza ya bana tosimba bana balinga ka kolia ngana yebi balinga kolia spaghetti makasi Fofana omoni yango ndenge balinga yango image yango chaque conteneur il faut toujours moi quelque chose et puis bato ba edaka nga ba yebi ke bana oyo balinga ka spaghetti yangana ba chaka yango ba che moi nini biso benga yango ba genre ya ba exécuteur na ya biso quoi ba chaka yango ba che ba fromage na bango ya bana biloko ya bana ozomona eloko moko oyo ekoki koatire ta papa ya moboti to mama ya moboti azala mutema na yeke ngai fona yiba biloko ezokenda orphelinat eza mwa pasi mpo babonga memi bana na bango bazolia biloko oyo nayebi te so bazokosatendre vraiment ke bana na bango babonga parce que bana oyo baza ba orphelin ce sont les enfants papa na bango aza nzambe donc oyo bayibi biloko oyo ye moko nzambe tokotala na ba prière bana parce que vraiment Congo comme lembisa et comme lembisa batika chichi abanda na ye batika kolobela ye parce que awa ata mutu moko abeti polisi nyonso tout oya koleka abako nyokola ene baso nyokola chichi de ba nyokola ba wana mususu parce que c'est le Congo le problème c'est les Congolais oyo ngande na remarquer pona ngai ezali ndenge na ngai okoteka na wileri te ba chaise roulante nga depuis kala Fofana na yaka na ba chaise bato ba yebi na yaka na ba chaise ezaka ka lelo te ngo mona conteneur chaque fois na yaka na ba chaise mwana na biso ye wana ya mwana na biso ene ya liboso ayebi tozaka na ba magasin na biso ba chaise to ape na bana na biso musuba leka awa batambola na ba chaise so tosanga ka ba donation moko musu na so film de donation ya ba beki na ya ba chaise mais ya mbalo tolobaki tozaki déjà na projet ke toketika ngo epa ya ndeko Eliezer lokola koma bosanga na sana na tante nde banda na yana vandeli bana na ngai awa
et puis na bandi ko yenga pona likamba conteneur oyo kutu to salaki na ngona idée. Donc to lobaki to ketika ngo parce que na sepela ka na monaka aso bunda nenga zo pesa tout ça na yebisaka déjà mbani nanga ke ba chaise oyo parce que ngana yebisa ki yoke naza na présidente ya association na biso na Toscana ko na finance paraplégique. Donc tangu na lobaka ke bo pesa biso aya mutu asa na chaise to ni ba pesa kanga ba kabela kanga ngo donc ndemo moni wana o ba pesi ngai eza wana donc toketika ngo pande ko Eliezer ba beti ezalaki na kati yo lobi nango moni amona tamoko menga na moni te to kanisa ke ba beki pesa ali na moni yango te donc ekokende pande ko Eliezer apesa bandeko bazwa ata mo o ngana zu yango wana na ko participation na ngai posa na ngai ezalaka ko sala plus mais to ebite nzambe mutayebi mot de la fin ko sala pesa ngona ebike na Italie eza siège catholique koloba pe na moi italien quoi esalaka moi bien kolobi moi lingala kolobi moi message atake moko abiso azalaka kuna maloba pe monoko na ba Carissimi, vi ringrazio tantissimo per tutto quello che avete fatto per me e per i miei bambini. Finalmente è arrivato il container, come vedete, è tutto a posto, i bambini sono contenti, vi ringrazio tanto. Presto io torno e speriamo di fare un altro container. Veramente che Dio vi benedica tutti quanti al nome di Gesù. Grazie tanto. Merci. Esalanga esengo mengai eloko na ki kozongisa amateur nanga merci parce que lelo ba pesa epenge Fofana. Eza mona mboka Eliezer plus tout aza député ya Lukunga. Je me rappelle to sala campagne to na mona mboka Eliezer atina mbudi. Lelo tango zo pesa merci kanya lobaka toujours. Lelo aza député national. Na mito to sala émission aza na mboka États-Unis. Vous voyez que le président de la République Azakuna, là, ça sera qui discours, il y a qu'à dénoncer comment Rwanda a sa complice, ma maison de Cana Est. Lelo epenge Fofana, nazo sala musala, o eza fruit à mon amboka Eliezer. Maman ou à travers musala ou, à Balisi, à moni bakoko, pe mwana na e aliboso, o ya zwa, o ya banda musala aza a, aza marié. Azana bana ebi balé bokomo na ye mais zana batoumen bazana gouvernement ba profiter ko za ba ministre ko futa ba salaire ya makasi ba saili mbokelo oti ba suki na okende boloko ke ayiba eza ba musu bazo tambula pena ba province bazo tuna bango wapi mbongo ye atia ko za bugume c'était atia ko za ministre c'était atia ko za conseiller te atia ko za nomination moko te mazana makolo te ma engagé bato ya makolo awa na ba domaine nyonso imagine toi moto bakanga ki handicapé ndoki ma su chaise ezo coûter 300 400 père abeki c'est $80 mais babeki batie bayibi eza soni na lobi boye on attend directeur provincial ya Matadi directeur technique ya Matadi boko tikala kozala na kimia te kozwa problème na ba orphelin to mona ba fondation ya ba banderole to mona ba fondation ya ba photo mais awa na mudi soko komi oko sentir penda kiza solo alobi akoya kotika ba beki peto ko pesa kaka ba handicapé pourquoi ba linga mona mboka Eliezer les jours akoya na siège ba handicapé ba koza payer moko ako remettre bango ba chaise pour na koyebisa bango ke non handicapé a cause la mandiati handicapé a ko kelela te ya ko telebanga na ba triomphal ya ko te il faut mutu et sala yo cause la handicapé mais ndeko na cause na mwa makoki oko sombata saki ya semu obandi ko teka na ba bikolo oko sombata farine obandi ko lamba mikate lelo eza passe ko sala makambo esenga ko za libandite ko za suki ya pembe te merci na mona mboka Eliezer pour oboti quand même moi pelelo a komi pe kolongola ona soni mama Viviane a pesi merci nanga mais ngai na ndimi yango te na zonge selango et pas mona mboka Eliezer pour yonde obotinga na uti na maternité na yo na droit à ko défendre yo parce que conteneur azaki sous espoir ti ngai député te
ministre te conseiller ya président te na pe na bagarde te na pe na mutuka te naza makolo esengo na nga nde bano bazolia spaghetti bauti classe nga mona servir bango bomoni image mais quand même en dehors ya émission na biso eloko moyo kosalema na onaka na Matadi président akoma bourgmestre te akoma chef du quartier te bano oyo Rwandais azawa te Ugandais azawa te eza venu ya mboka eza réserve ya république oyibi beki oyibi chaise oyibi formage to fongoli des glacières bon moni biloko eza na kati bozwa siko plus de 15 glacières oyo ebimi vide oyibi télévision posa nango nini eza mawa soni ya congolais fo yo biso moto yo kayanga mais soki italien aotinda bano eloko bongo yo congolais yo gouverneur yo DG mais merci quand même na bato o ba visiter la fondation oyo awa nde na suki mais numéro ya maman Viviane bokomona ngoka na sewan numéro ya fondation oyo na lingo benga ngate oloba ngate na benga ki Fofana zo ya ba téléphone te toko tia numéro ya fondation ngai na zui engagement au nom ya mon ambo Kelezer comme député national aza munga full na kobanda ko communiquer sur fondation oyo parce que la fondation solo eza banderole te eza photoshop te merci trésor zozolo na caméra et Penge Fofana à partir ya munga full merci.